Bon, papa azalaki na ndako, bon, il souffrait, on a le bon passé. Et puis au sala comme après deuxième jour bon, abandi ko sande désolé ka et bon. Nde to mona ki moi ete nde to kendaki na ena. Voilà, triste nouvelle, très chère internaute. Nous avons perdu un grand parmi les grands. Donc notre grand frère Papa Chaba Moscovite à Tikibiso. Je crois bien que mon abisso dans la clinique Ngalema. Papa Doutika Biso. Abeli Mousikate, alors Abeli Tango Mukuse, via Atiki Biso, alors tout ça a Ngalema, besoin de famille déjà, Bandeko Bazo là, Banana et puis Libota Bananaye, voilà, Baza on a Madame Naye, alors tout ça Tchaka Kongo Awa toujours dans le terrain, alors Mike Lokamba, tout ça n'est pas Awa pour que tout Loba, Yann Dimosipa, tout ça n'est la Mutukawana, donc tout qui est dans le pays, Yann Dimosipo, Yann Dimosipa a raté visa pour l'Afrique du Sud, comme vous le savez très bien, alors Picasso, joli, alors Ndeko. Nabiso tozolela vieux Oazali Bongo icône ya tête congolais vieux Chaba Moscovite Atiki Biso voilà donc ah ok ça va c'est bon voilà ok c'est bon toza awa na Kolokwanga toza awa na Kolokwanga Chaka Kongo alors Kolokwanga quand je joue tous à la boue toza awa na Kolokwanga alors vieux mort, il y avait un Chaba. Oui, en tout cas, c'est très triste. Tango Beninga. Ok. Moi, Moussana Salaka. Alors, il fallait qu'on commence à terrain. Mon moni, tout ça, il y a des mousses. Pour attendre chaque dimanche. Parce que pour votre information, il y a un visa. Alors, vraiment, il faut attendre pour maquiller tambour la Lanzoto. Tango Benga Moto, Yemba la Mokombangawa, la commune à Kati, la scène de la docteur Ramon Chaba. Mais au témoin, mon exaté. Non, là, ça dit responsable sans danger, je dois les voir. Abi, moi été. Si mon équipe a signé, j'ai compris. Tant on a tout fait, on a fait tout le monde, chaque abîme de banda, ça bazar sauté, vraiment c'était triste. Voilà, mais tous on a scellé ma sassi awa papa son dom da bengi albi ndeko abeli vraiment. En fait des années ni en tout cas, moi j'ai comment j'attendais des formations chez les docteurs parce que les docteurs avaient une formation dans la ruralité mais au Koutinga on a ça katanga les monake na bolinga baninga ça fait mal hein, ça fait mal Chaba vraiment mon alinga mingi Moscovitch vraiment que ça fait mal au cœur mon a vraiment la courage de na ka ya Yann Dimosi na suna ka ya Chaba ka Yann Dimosi zani bon Yann Dimosi en tout cas visa vraiment moral est très bas. Et je suis un peu essayer de remonter le moral. Vraiment, c'est dur, mais de toute façon, je voilà, merci Chaka Kongo. Alors, moi qui te remercie en tout cas. Voilà, et question avec Chaka Kongo. Lelo, batumani manga artiste dans GT, na musala tu oyo salaka, mais na temps réel, il y a des Papa Chaba Atiki Biso to moni présence na yo oyi ko loba d'abord nini na musala ozali ko sala contribution ya munene ozali ko sala pona mboka même nzamba ndi makaite soko zele bato mukidi bandi mayo osele ko mokote kokodi ko yewana tous les comédiens de bazar d'accord avec moi même la famille kokodi wana ana CNPP bato bazar d'accord nanga maintenant il faut comprendre ce que j'ai fait quand il n'ingara pas ça artiste tango ipana benga mbala momonike beaucoup de gens déjà dans mon année na essayer moninga zali ils ont pas dans ce que j'ai fait na c'est la raté batu bandi mangai ils ont mukumanza mapesa ngai c'est Dieu qui me dirige bon moninga na za temps réel na zali pas moninga vraiment que ça likambo ndinga wa mbongo quand il voit seulement l'argent d'abord l'amour cet amour là
Bon, tout ça ndenge nandi maté ki ba tout musu bandi manga on dit mangai et yo yamala ko kango ndi mangati alors pourquoi na se dérange ka bato ngo lingano te même l'église il y a maintenant il y a l'église à Satan ezali est-ce que ni Satan on dit ma Evra Nzambe on dit mango te lo bloko na vraiment Sandra Bumba vraiment bébé Senoka aningo bazoli la kuna déjà vraiment c'est triste ce que yom oza balobi papa Chaba kofinani non en tout cas ngana koti na kati tanga na koti na kati fana komana na kota isika neni azali mais docteur m'a dit que moi kota ezalité abizena na zo pèse rapport de quoi qu'il souffre j'ai remarqué déjà moi ça ne va pas na quand libanda j'avais déjà des inquiétudes ndé docteur m'a landinga chaka kena libanda mon famille Chaba za sauté au senga na artiste ou bien message nini européen na artiste bon message en tout cas ezaka moko c'est une icône on aurait dit que des autres de ça matanga ezala matanga Chaba te parce que Chaba même azali mutu moko toki ko soyer na niveau moko oyo vraiment parmi bato oyo ba tout le monde musala théâtre vraiment que tous ensemble ce n'est pas vraiment que on va mbongo commerce non fleurons Chaba avec beaucoup de honneur. Très bien. Merci to zoape bande wana simana biso ba yebi papa Chaba bien ndeko est-ce que bagi papa Chaba azali bon artiste mno na mboka Congo? Oui mais papa Chaba très bien na groupe Salongo. Voilà. Mort na ye sali onengeni surtout bino boza bato boza pemé na ngalema wa. Et ça n'a pas si trop et pas si makasi pas un grand artiste comédien aza un connaît ba théâtre na biso de. Ba tous bala ndi ba idéologie ba père wana mais na rekete makasi na liwana. Un mona ba artiste ba tala yo. Tout ça na ba artiste nous surtout soutien za makasi pour akambo boisinga ka ba mbongo. Singa soutien makasi ne ba finga papa Chako nani Papa Chaka pour que makasi mais aza toujours na terrain. Voilà. Papa Chaka kufu carrément ba le place na terrain. En tout cas faut que féliciter musala sala ka makasi pour na assist en danger. Voilà. Merci ndeko Baksani. Bon, la sepeli mingi ko komona bino boye na dembe ya Papa Chako. Papa Chaba. Na ya koloba mingi vraiment ezate toza on hôpital la clinique Ngaliema. Yiwana ye pesi biso pasi na ya koloba vraiment trop ezate parce que nous bomoni c'est que ça passe aussi. Alors, ya kobakisa mingi sorti na ye ko bimisa ye wa to boyi ba des autres ba trouble parce que aux hôpital ya munene ya koloba vraiment mingi était. Voilà, merci en tout cas bozo mona wana bandeko topé bana ya papa na biso Chaba oyo boyebaki artiste munene autotika biso donc mort moko si bit to lo bandengwana et yaki un peu brusque via tiki biso a beli vraiment te juste libumu ndeto moni vie à Koti na morgue lelo le 19 décembre 2021. Alors ça fait très mal ko bungisa mutoloko la papa Chaba boyebi ezaki pasi makasi moscovite tant de films papa Sali. Alors maman Mini Nzemba motema tous me mettez maman Likilemba benga kibiso pour na kotuna nouvelle ya papa na biso Chaba pour tous on a tongo aussi Jean-Robert Kala les savants de la de benga kibiso et John Bila ba visite belé sans oublier pour du bon la Canada ba benga kibiso pour que ba toute nouvelle oyo. Alors toyaki awa pour toutes les informations mais toyoko mona makambo mususu komi ya mort et celle biso mabe makasi toko tato luka pe bandeko mususu bazali comme ba témoin pour que ba témoigner liwa ya papa na biso Chaba. C'est parti.
Parce que le problème est ali, il y a une constipation. Il y a une constipation. Parce que constipation est ça lié. Qui s'améliore qui boye comme on a monté. Qui sont les élections du Boumou. On a clarté parce qu'il y a qui la pharmacie qui sont assommés il y a même dans son dans terme de comité il y a même dans son qui qui s'est assommé faut à partir de qui sont vous avez un carton est-ce que qui soit il y a on est créé parce qu'à son Amérique qui se élection du Boumou parce que au fait mon milling les alliés maman limite je mon moquette tu veux ça n'a pas si bando bata la biso ba yebi ko gumu si mobali on da cher pour na yo alors o ko bani na bande ko ya papa na biso o ba do tala yo na yebi ko ko te wali lo ba attends moi explication moquette yo ande comme papa. Merci, donc comprenez, donc maman a émotionné, c'est la femme de notre grand papa Chaba Moscovite Boebaki. Moi c'est Neyeyo, Aza vraiment émotionné, consolable, donc il n'y a pas moyen à l'obalelo. Prochainement, tout ça l'effort, il y a Kolukaye, il y a Kosolape, la famille, la bande de Komoussou Boebaki, papa Sonzo, papa Namso plutôt, j'allais dire Chaba. Merci. Parce que le problème est ali, d'abord tu as un problème de tournage. Tu as un problème de tournage, il y a des gens qui ont essayé de tourner. Donc comme il a essayé, moi je tourner.
reporter le PDG ko yamba biso et comme jour inga yamba biso ne ba zo benga na PDG ba longo li PDG ça dit à quoi parce que donc comme il cambo ya constipation ba comme qui tambo ba zo msayi makila. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Attends, arrête. Tout ça en résistance à Papa Chaba. Donc, on a un téléphone. Il y a Papa Sonzo. Non, il a dit que Chaba est malade, mais il a dit tambo. Il y a bien qui madame, madame que non, il y a tambo, il y a ngaliema. Donc, les lots na tongo. Donc, vieux Chaba, il y a les lots na tongo, non? Il y a tongo, il ba 10 heures bake ngaliema le lona tongo si le demande ya président Lombe mudasere ba ke ngaliema parce que tu as un contrat na ngaliema. OK. Arrivé ba na ngaliema après ba carte maman Denise Nyakero a pesa. Ba carte oui pour ba carte wana comme na contrat ya fondation active. Oui. Alors tant to comme ba 14 heures ngana kitima tongé. C'est par là papa son zo benga pour me dire que non Chaba bazana nani Moseka madame Moseka bazana Moseka watu zainga nayo na bazasko na ngaliema et batieye na bonbon na oxygène. Donc j'étais surpris baba l'air baba tieye na oxygène ndena beng elombe yepe azoto biete mais a okita kuna. Alors ndenga na bi bon même si tu passes son zonga bino c'est comme ça ngana okene no libala ko dise facture ya neveu na ngana ndili na odise kama facture après il faut na localiser et lombe ko yeba akomi na ngale mane pona landa bango sko na ce soir. OK. À ma grande surprise na 17h na au téléphone ndili ke ngabla benga kiyo obengi nga pour me dire que je Chaba Koufi à part yo na zu mutu so benga so non Chaba Koufi. C'est une surprise. Moutoufa quand même, Moutabeli, vous voyez que Moutabeli. Mais est-ce que Moutabeli brusquement, on nous annonce que Moutakoufi, ça sera malade. Toujours ndeko ya papa na biso Chaba azawa. Alors ndeko bande obatra biso to se présenter d'abord aux anani na kati ya famille ya papa na biso Chaba. Azali mwana. OK. Alors et comme ndenge ni liwa ya papa na biso Chaba to yebi ataki bien il y a cela 4 jours tous qui naie na RTNC awa en bonne santé. En fait il est na famille pour que grand tika biso wazali bongo icône Insta la giga star o to yebi ya mboko na biso tête congolais. Bon papa azali na ndako bon il souffrait on a le bomo passé et puis au sala comme après deuxième jour nae bon abandi ressentait désolé cas et bon nde tomonaki moye te nde tokendaki na ye na kitambo tant tokomi na kitambo kuna bayambi biso ti toute une histoire bon esengaki ya moment bamédecin batali bamoni ke oyo akomi pale tosali bamakila na butu wana tosombi babandi kotransfuse makila et puis quoi nini pourcentage ezalaki 23. Assez que makila tu n'attends celui to moni bon évolution comme telle pena et zalagité changement à la guité assez qu'on a appelé président Ilombe et papa Masasi et puis bon non bon on les qu'on a beaucoup d'anglais mais c'est là où nous sommes nini to bazora traitement na bango qu'on avait besoin la carte na bango. Oui on était obligé cause la médecin zaine na butu pasa par rapport naé par rapport à yona sali par rapport bon a pesi so papier document moko ezaki to kento la kisa kuna tant peut toquer to zipe toquer ti to comme ngale ma oui to se présenter to bisi carte to zaki na ngwana oyo ya carte na bango artiste wana carte pour la santé activage oui tant to pesi malgré muto ya ça eu un peu de temps parce que mutu azalaki wana kendaki il faut que mutu mususu reconnaître lo atiaki wana sa machine bon donc là kendaki ayebisi que oui non quand wana na tikaki wana yebisi bansarese batia wana sa machine
tout le monde a une complication. Entre ta complication, tu sais, reconnaître non, tu as la carte de la machine, tu as oui, déjà, tu as droit pour le traitement, comme il s'est la carte, tant que tu vas juste tout enregistrement. Tu as un oui, il y a une facture, moi, à 110 000. Moi, je n'ai pas compris. Oh non. C'est la carte, c'est qu'il faut que vous soyez là où on a au Benga. Non, beaucoup de choses différentes. Peut-être eux, ils n'ont pas compris. Je suis athée, non, Azali ATT, mais Azali, voilà, terme bon, c'était juste ça. Terme codé. Terme codé. Athée, na, un terme codé, on a bon, on a quand même assimilé ça athée. Après, on a zongi les sous-sous, je ne sais pas s'il y avait un appel au Babengi Bangonde pour reconnaître les cartes. Non, vous êtes dans les bons. Mais entre-temps, on a acheté certains médicaments qui, en dehors, auraient été zéla. Non, parce que l'air, et l'ombe a un bateau actif déjà. Et l'ombe déjà benga bateau actif pour leur dire que Chaba azana ki tambo totindi na bakene na ngaliema la place contraire là que bureau nda yebisinga oui tozo benga pas téléphone parce que le bureau zo salaté mais on est en train de tout faire pour tous besoin d'information na biso. Bon, c'est ce qui s'est fait parce que l'information est comment qui tanga na commis mais comment yo benga bango kuna non ça ka les mêmes informations liboso facteur ya on nga na lobaki de bango de kuna libana ba to benga biso to benga suite. C'était juste ça. Après to bima libanda to bimi libanda bon ndenge za la carte zo c'est la bango bazo benga moko kende bo to zo ba isenga ke biso to ye na ke to zongi kitambo poto za blo msusu tant to zo ngane na ba 14h nde bango ba annoncer kuna ke oui papa déjà ça kufi nandenge bino boyaki nandenge na sola no na téléphone par rapport aux images ba filmer tena nga au sola nanga bon non c'est basimba ki atayete non basoigna qui parce que ordonnance moko bimaki à liboso pour l'oxygène avant qu'il va reconnaître dans nos cartes on a acheté le produit 5 pour l'oxygène dans Ninwana. C'est ça qu'on a fait, qu'on a acheté. Deuxième ordonnance tant yaki wana bon c'est bien bon mais ndenge tozo évoluer boye mutu azana 3 abonnés so tozo continuer boye na yeba vérité ya carte wana so aza adhérer na nina azana nde siko tant to benga nde bango pe bango ba bengi kuna na tanga na ke nde bazui carte wana nde siko a partir carte nde ba ko reconnaître que oui azana droit ya ba santé na normal na ndenge président Lomba benga ki na nde une dame la benga ki ngana ko ke maman Bibiche une dame là elle va comme maman Bibiche bébé ça bébé c'est maman Bibiche bon bureau le ça la thème to travail kaka na ba téléphone mais nde akepe na ki apesa nga téléphone na ki na mutu na réception nde ayaki ko reconnaître nde abaneka lobi tout c'est OK. Voilà, tu as une maladie à vie bandi pendant combien de jours? C'est combien de jours? Aussi, tant que kenda qui monganga à l'obinini pour na kaya vie, et ça qui n'a fait déranger pour katika biso. Monganga oya yangali ma obia kitambo. Kitambo même yangali ma aussi. Bon, ya kitambo tant que eloka liboso ko somba fiche ko remplir et puis eloka liboso o batala ki basenga ki biso ezalaki quoi nini donc ta échographie après échographie balobeta c'est ça l'échographie après nde batali que oui makila ezalaki ya batali pourcentage ya makila diminution ya makila ezalaki et puis na ndenge basenga ki biso non résultat ya échographie etikala elinga ko bima lelo to sasa lelo na tongo bon to monaki déjà que tant d'être komi bengela et qui va ça le résultat échographique entre temps tant de président Massoumé 5 to ya nangalema mieux que to que nangalema directement parce que le résultat était bimi siko et vous allez dire retard par rapport et avance ya auto kendaki bon tant peu ba document oyo ya échographie o ba pesa ki biso poto sal tant on était prêt mais tant que 5 bango ba pesa biso to ke na nangalema tant to ke nangalema non biso to sala ba oya biso wana etikala les actes c'était pour eux so de bon ndenge ba kota ki na papa na ndenge ba bandeki ba séance Nandeng Bako Sabiso n'est plus donc c'était juste ça. Tant on ni papa Belli, est-ce que tu es Mikolemo Belli? Non, pas tellement. Plus ou moins 4 jours. 4 à 2 jours, oui. Donc on va sentir pena 4 à 2 jours. Au pena biso venir te sentir que oui, yemoko les boumazo, les libompasi, tout l'inter histoire, bon, pour les cas, bon. Voilà. Merci fils. Voilà. Merci.